Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. Donc, je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité. Donc, Boyebi ke Nazali Kaka na Bruxelles, Ndengi na Yepsaki Bino but et venu Nanga na Bruxelles, na Rozongi Langote, Bolanda qui a une précédente émission. 5 minutes, il y a Lelo Touzali Kolobela, Moïse Katumbi, retourne à Oyo. Et salamité na Katanga alingai kozonga parce que boyebi que pour rappel Jean-Pierre Bemba azali déjà na Kinshasa mercredi vendredi il fallait Moïse Katumbi aya na mboka na biso po yepe a postulé en tant que président de la République. Donc na lingi na yebisa Moïse Katumbi ayebake peuple congolais et ça sous peuple congolais à Kalaté. Donc na lingi directement parce que 5 minutes ndenge boyebi ezali ya mutute ezali na parti politique moko na simate biso tolobaka vérité polele Kleboa soko sakani okozo yango. Donc Moïse Katumbi na moni yo na Kabila bokomo sakana biso. Moïse Katumbi yo na mutuno kanambe kana che bokomo sakana biso. Voilà, nous voici à l'aéroport de la Louano. Nous sommes venus accueillir le président Moïse Katumbi Tchapoué comme c'était prévu. Mais on vient de nous notifier maintenant que son avion n'a pas été autorisé d'atterrir ici à Lubumbashi. Et nous l'avons contacté, il est pour le moment en route vers Ngola. Et maintenant la deuxième option, c'est probablement qu'il passe par la route à partir de Kasumbalesa. Mais ici, à la Louano, les autorités ont demandé, ont interdit le survol du territoire national de l'avion du président Moïse Katumbi Tchapoué. Vous nous voyez à la Louano. Et la population l'attendait et continue à l'attendre. Mais nous pensons que la raison va triompher du mal et on va les laisser entrer, même par Kasumbalesa, parce que d'ici, nous allons nous rendre à Kasumbalesa pour tenter de voir qui pourra entrer par là pour l'accueillir. La population l'attend ici à Lubumbashi et ici à l'aéroport de la Loi. Nazali awalelo, nazali na méchant parce que tozana na temps sous ya distraction te. Tozali sikoyo na temps oyo to kipe, mutu oyo akoya ko longolela biso kanambe, oyo akoya ko Tchama solo kanamba zoma solo na mbunchu pe na dikosi donc tozana temps ya distraction te. Bino bato pouvoir bolobaki ke Moïse Katumbi azali na mandat d'arrêt bozwa ko lukaye. Donc siko mutango a 8 place azalaki ayepo akota na mboka place bino bozo lukaye donc bokangi na bino yete bozali ko boya akota. Donc bino bozaka na banani. Donc Moïse Katumbi bo lukakaye aye siko ya mi pesa bokangaye boboy ko kangaye bokangele les frontières. Et nous kolobani yo zoba mendo zolba ke Moïse Katumbi ayaki ti na frontière te na kasi bozo mona na ba image na tsheli bino Moïse Katumbi ndenga zo tambola soki na Katumba lesa na ye wana zo ke na frontière. Bonjour, honorable. Ah, bonjour, ça va? Ça va. Donc, Moïse Katumbi, yo na Kabila kanambe na yo, botiko sala biso distraction. Donc, botika biso siko to s'occuper, na mbempa oaza na kati.
pe na Félix Tshisekedi ndenga za na kati to bundela mboka donc to sala nyoso tout to longola kanambe kanache oyo aza na pouvoir donc parce que donc bino to moni bokomo sala biso ko kotsa biso na distraction bokomo sala ba théâtre donc yo Moïse Katumbi olobi ozoya oye au quotidien pour nanine est-ce que yo avant kota omoni ke baboyi ko kotisa yo okoki ko sala tout au vanda na bakota katanga wana ozali te ko sala la publicité ozana mbongo te mbongo bandoko yiba ya ba minéré na kabilo bandai ko yiba yo soki lelo na kabila bobeba na kite makamba mbongo na bilo est-ce yo ngoza l'opposant oyebi ko zana mbongo kende ko se déguiser neti to mona na canal plus donc ba sali to ba guignol o changer longo lati mandefu o koti na mayuya o keiti o koti bakanga yo epo zo banga bakanga yo kende bakanga mandela bakanga ki combien de mbula sali na boloko abimi Jean-Pierre Mbemba asali combien de mbula abimi yo tika ko sala distraction na kanambe masano kanambe parce que ndenge zala kaka yo na kanambe boza mutu moko donc ndengo za wana za opposant parce que bobebe na makamba la mais tango kovanda lelo soko komi présent aux zones ngokoma parce que to pete soko koma lelo yo na kanambe bokozonga na ka un jour ezali neti mwasi na mobali boboyani après tango bokansa bana bobota na ba moment oya malamu bolekaki omona ka atika to sola donc yo na kanambe un jour bokozonga na donc Moïse Katumbi na yebisi yo nazo kebisa na 5 minutes avec ses angades botika ba distraction donc soko kokota ko sala sous publicité moroté sala tout c'est déguisé tendo au kota soki na frontière ni no koti to monio kuna penza na kota senio ye soki ba kangio na master na yo kanambe o bondo yiba mbongo ba kangio etali biso te donc botika distraction Moïse Katumbi to lingi distraction te Moïse Katumbi yo na kanambe botika ko distraire peuple congolais parce que toza na temps susu ya distraction te na suka to ko mona ke o Moïse Katumbi azali soki donc entre la vie et la mort soki ni eza le kuta eza makamba buzoba bozo sala buzz donc bino comment ça la baisse na makamba mboka donc comment ça la baisse na makamba mboka donc oye ozo sala ba makamune ozo sala bino bata pouvoir boluka Moïse Katumbi ataza na kota Zambi bokangaye bokangiye donc siko bozo ko kangaye te yazo ko kota te comment ça la ba distraction donc to lingi distraction te Moïse Katumbi yo na kabila boza ba master bo bandoko fakola ba mbongo ba minéré na biso botekaki bino ibale bo beba na ipona makamba mbongo so makamba mbongo te yo ti lelo ongozala mutu ya kabila donc distraction na to boyi Moïse Katumbi to lingi soutien o la biso kozoya kende ko se déguiser ozana mbongo ke ba changer elongi ba choma ndefu neti masano ka ba choma ndefu neti masano kabila oko koti to moni oke na seni soki ba kanga yo to moni ke ba kangi yo donc tika distraction tozana tina distraction donc so lingo kota na mboka wana okota donc to lingi distraction te biso siko tozo s'occuper na bateau bazana kati donc Félix azana kati Tshisekedi donc Jean-Pierre Mbemba azana kati toza ko luka siko nani akolongolela biso kabila parce que l'élection wana toza sur na yango te ezali sous pour rappel Moïse Katumbi yo na master no kabila wana kanache wana botika distraction wana bosala parce que ceux qui oyaki na frontière ceux qui okotaki so bazali na besoin ba kangayo parce que bango baluka ba kangayo ba kangi yo te batiki yo obande ko luka banzela soki ndenge ni omemi bato toza na tina wana te kota kene ko se déguiser otima ndefu neti masana wana kabila wana okoti so okota wa bito mono na seni donc to lingi distraction te wana ezali ka 5 minutes il fallait to beta sete na ndengi Moïse Katumbi ayaki akota to moni penza ke ba sala ba jet donc mutu boluka ke aye na ngana na mona te ke fugitif moko boye on est prisonnier automonaki na mboka na biso na France akimaki lelo so akene na mbila na ndimite ke ba otika et donc to moni ke bo sala la biso théâtre de chez nous bo sala biso ba aventure to za tina ba aventure wana te et puis Moïse Katumbi yo ezaka neti parce que yo za mutu wa kabila bo bobando yiba mbongo na kabila bo bebene pona to lingi susu ba vidéo to opesa biso susu date te oya okota kende ko se déguiser oyebi ndenge okokota na RDC okoti to monio na seni soki kabila okanga yo akangi yo de waneza makambo na bino donc to boy distraction dès que tolbara na 5 minutes nous vous laissons les soins d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Cette émission a été réalisée par l'équipe technique de Bombastique depuis Bruxelles. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Dès que Sabino 2018 oyo ataba kanambe wana na mastanaye Moïse Katumbi basa ba théâtre wana ako bikate akozwa solo na dikosu bien na mbunchu. Donc j'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngadi. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. À très bientôt.
Moi, César Ngadi, Cléboa, retrouvez-moi tous les samedis de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote sur la MNG Radio 99.7 FM. Avec Sepela TV, besoin d'écouter Okima Banyongo exaté. Pour pas n'abisso nyongo ezalaté, ça peut faire un mois que foutité, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutité, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an, non, foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis, on va na andako, on va bilinga Sepela TV.